Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Conférence de presse conjointe entre ministres ya SUP ou la média pour éclaircir sur makambo sur etali ba réforme na kati enseignement supérieur et universitaire. Ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba a salaki visite de travail na ba installation ya SCPT P Renatelsat Nansele. Côté EPST, ministère a désactivé quelques enseignants. Il y a des écoles conventionnées catholiques na liste ya Paypo. Bazali kolinga kopesa courte 6 personnes bakufi na Maagi na Ituri et sikawapi ba bomi bango na ba rebelle o ya Kodeko wana ezali quelques sujets oyo tozali ko développer ngai na bino na édition ya mokolelo KNB News édition ya vendredi 8 octobre 2021 o na zena plaisir ya ko présenter bino yango kasi na souhaiter bino pe bolandi malamu. La édition oyo na conférence épiscopale du Congo 5 na mokuse oyo bazali toujours ko s'opposer kaka na candidature ya Denis Kadima pona kozwa tête ya CENI bazali ko compter kutana cette fois-ci na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga pona ko présenter ba charge oyo nous bazali ko peser na candidature wana deux confessions religieuses oyo bazali ko beta lisolo ya dossier moko oyo ezali entaché na plusieurs irrégularités ndeti na kati wana ba menace pe ba tentative ya corruption na bongo bazali ko évoquer que bazali kutu na ba preuve donc 5 na SCC balobi bazali na ba enregistrement oyo ezali ko talisa makambo nyonso oyo bango balobi awa na déclaration na bango toko zongela yango avec force détail na ba édition na biso oyo ezali ko ya na lobaki conférence de presse conjointe et salimaki mokolo ya lobby entre ministre ya SUP na oyo ya média Patrick Mouya Katemboe pona ko talisa opinion par rapport ya ba réforme nyonso oyo ezali ko salema na enseignement supérieur pe universitaire pour la reportage. Lobby ministre ya SU excellence Muindo Nzangi na oyo ya média Patrick Mouya Katemboe basalaki conférence de presse na cadre ya briefing ya ba réforme ya SU et sika ministre ya SU a répondaki na ba question il y a des journalistes sur la réforme yango oyo ils ont créé polémique pour ndenge boyebi récemment ba uti ko kanga ba faculté ya médecine na ba université ebele ya mboka na biso pour na koloba que ba réforme yango esalemi après ba réunion ebele oyo ezalaki ko salema pe ba commission oyo ekréamaki ba salaki ba enquête ya ndenge na ndenge pe ba étude de décision ya bongo et yaki kozwama pe na cadre ya ko faire évoluer ba étude supérieure na mboka na biso pe ko tia ordre na secteur wana oyo eumeli mingi na désordre nde ba décision wana ezwamaki kasi na ba question oyo etali vente ya ba syllabus malgré que ba kondi ba boyaki yango mais na ba université mosusu ezali ko continuer ko tekama pe lisusu likambo etali internet topé wifi na ba université ministre ya EC Moindo Nzangi a répondaki boye alors ba kambo etali syllabus mesure wana eza mesure ya kitoko pona bana pona ba étudiant mais toyebi ke eza na ba enseignant ba la résistance mais toujours qui ba disposition pour que batunyo so bazo kota na makambo ya ba antivaleur to komanda ko sanctionner bango na yebisi déjà wa to sanctionner des chefs de travaux na système pour na makambo ya harcèlement sexuel to komanda pe ko sanctionner bato ba salwa slabis mais ndengo zo pesa rapport à IEC na ifasiki yeba que eza pe na ba étudiant hein bah vraiment il a syllabus c'est comment na bango cop hein pour que para pe sambongo il faut kaka ko saye que azokende ko somba nini azokende ko syllabus donc mais à l'IEC je peux vous rassurer puisque j'ai eu beaucoup de rapports en tout cas situation ils ont évolué malamu na IEC puisque vous avez parlé de l'IEC na yebi que ça na ba institution mosusu oyo ça ne marche pas encore très bien mais généralement la mesure il y a interdiction à syllabus et zokenango madame. L'année prochaine, vous n'aurez plus un seul enseignant qui va vendre les syllabus. Voilà, je promets, puisque Ngamoko Warrior, la Kobeta SCT. Dernière question, Yaram. Bon, Bishon à l'université déjà, il Wifi. Il y a quelques universités de Kinshasa, Bao Bazou déjà,
wifi ya ofele atako ba étudiant bazolo bake connexion na yango eza mobulu eza mobulu mais au moins déjà eza wana batie déjà à notre disposition un ensemble de VSAT ba VSAT eza 3500 balobi nanga ministre de l'enseignement supérieur sala plan pour que ba 3500 VSAT wana au déployer yango na ba province pour que ba université na ba supérieur bazo a wifi ngana kota na makambo na ya ramite menga take ministre de l'enseignement supérieur nazo bénéficier na appui ya ministère ya PTNTIC pour na kobongisa makambo ya wifi na ba université kaka na souci ya kobongisa enseignement supérieur na mboka na biso Moindo Nzangi alobi akolemba te travailler dur pour que ko remonter pente na cadre wana poete enseignement ya mboka na biso eza kokitama kasi pe na cadre ya koluka ndenge nini ko évoluer ya ngona ministre azali ko ba décision ebele pour na kobongisa enseignement supérieur na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Côté na ye ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba a sala kibongo visite de travail na ba installation ya SCPTP Renatelsat na commune ya Sele. Bolanda ba détail na reportage. Ministre ya ba poste télécommunication pe nouvelle technologie de l'information et de la communication PTNTIC a effectué ki mokolo ya lobi jeudi visite moko na ba installation ya société congolaise de postes et télécommunications du Congo SCPT pe ya réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat na commune ya Nsele awa na Kinshasa. Augustin Kibasa Maliba azalaki accompagné na directeur de cabinet na ye Séraphin Umba pe na quelques membres ya ministère na ye. Sur place, azwaki ba information ya ba difficulté oyo ezali ko freiner développement ya entreprise ya l'état oyo. Nous sommes heureux. Tozali na esengo ya koyamba son excellence oyo azali en visite de travail awa epai na biso. Ndenge boyebi deux sociétés oyo ezali ba société sœur oyo ezali ko travailler pe ko évoluer ensemble avec toute quiétude na domaine ya télécommunication publique. Ezalaki tout à fait normal que to yamba excellence pour na ba orientation bien spécifique na oyo etali exploitation pe commercialisation ya ba service na niveau ya télécommunication publique. Ndenge a expliqué qui Didier Mouzete, directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications. Ayaki ko continuer pour na kolobaki. Na kanisi ke ezali na ba mo juste pour na ko rassurer bateau. Au-delà même il y a aspect technique. Tozali ko aborder également ba aspect administratif pe quelques différents. Oyo ezali ko kesenisa biso boyebi na famille de foi ezalaka na quelques difficultés pe nazali ko kanisa ki nyonso eleki malamu pe tozali ko compter mingi sur l'état congolais pe ministre oyo azali ko représenter yango awa pour que totala éclosion ya communication publique na mboka na biso. Pour na part na ye Richard Ashinda ADG ya Renatelsat Yepe a talisaki esengonaye à travers ministre ya PTNTIC pour le développement ya télécommunication publique. Ezali deuxième fois que excellence a ko visiter biso pe ko visiter espace oyo esika to tcha des antennes historiques ya République démocratique du Congo, antenne ya SCPT sa yango komba na biso ya siècle ya Ali Foreman elingaki ko salema te pe des entreprises oyo ezali pratiquement entreprise moko na secteur ya télécommunication pe ezali toujours ensemble kasi sengeli koyeba ke cause ya baisse ya activité ba relation na biso ekomi kozala à distance pe sikoyo grâce na visite pe action ya son excellence tozali ko kanisa ke pour se remettre ensemble na complicité wana pour na ko développer secteur ya télécommunication na République démocratique du Congo ndenge alobaki aiko bakisaki des entreprises oyo ya secteur ya télécommunication SCPTP Renatelsat na cadre ya souveraineté gouvernement ekoki kaka ko s'appuyer na des entreprises oyo nde esika requête na biso kutu ezali ko senga pe lisusu accompagnement énergique na excellence monsieur le ministre ya PTNTIC a rassuré biso alobi na biso azali maboko ya kofungama pe azali kozela biso donc azali prêt. Bakayaki synergie moko na ba collègue mususu na niveau ya gouvernement pour na ko accompagner ba entreprise mibale oyo ndenge ya concluyaki ADG ya Renatelsat. Depuis avènement na ye na ministère ya PTNTIC mwana mboka Augustin Kibasa Maliba azali kolemba te
qu'on multiplie les efforts pour permettre na entreprise ya état congolais ou évoluer dans le domaine de la nouvelle technologie et information et la communication et se mettre à jour. Ils allaient dans le sens où on a plusieurs projets ils allaient initier pour atteindre l'objectif na yango Kinshasa et l'équipe partout. Côté Moussoussou, ministère ya EPST na tour na bango va désactiver quelques enseignants. Il y a 2 écoles conventionnelles catholiques balingi kopé salisusu courte balongoli bango na liste des pays pour l'en détail dans reportage. Ezalaki lobby na avant midi une délégation du ministère ya EPST oyo ezalaki composé na secrétaire général AI ya EPST di cab ya ministre ya EPST pe ba conseiller ya ministère ba kendaki na 2 écoles conventionnelles catholiques liboso awa na collège Boboto sur place PV moko et salimaki après contrôle physique signé na responsable moko pour la procédure ya désactivation ya ba absent après bakende kipe na lycée Bosangani pour la même procédure. Décision oyo ezalaki soutenu na ba élèves ya 2 écoles oyo ba remercier kutu gouvernement nanzela ya ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi oyo azali ko s'impliquer totalement lokola garant ya gratuité ya enseignement primaire ndenge balobaki. Après tourner yango déclaration moko commune etangemaki na secrétaire général AI ya EPST. L'enseignant Ilunga Mvita. Pour le collège Boboto, enseignant Ilunga Mvita Kabambani, enseignant Kabulu Ntamboe Tete, bazali désactivé na fichier ya paye. Pour le lycée Sacré-Cœur, tozana enseignant Bantete Bangebei, enseignant Atanyoi Umakinda, pe ba oyo nyonso bako se présenter te bako subir même loi. Pour oyo tolobi et salemi sur base ya constat ya ba absence signé na ba chef d'établissement na bango peto bengi sikoyo ba gestionnaire nyonso ba inspecteur principaux provinciaux nyonso ba sous-proved ba inspecteur de poule pe ba responsable nyonso ya sekupé na niveau national pe provincial ba s'investir bango nyonso pour na rentrée oyo ezala effectif. Kinshasa et l'équipe partout. Barabel Kodeko babomi sous 6 personnes na Mahagi na Ituri et Salemaki na Butu ya mercredi pour na kotane la Tongo ya lobi jeudi 7 octobre 2021. Bolanda. Bamilicien Kodeko coopérative pour le développement du Congo basalaki incursion na Butu ya mercredi kotane la jeudi 7 octobre 2021 na localité Rimba et sikapi Institut national d'études et de recherches agronomiques INERA na chefferie ya Panduru na territoire ya Mahagi province ya Ituri et Zalaka. Uketungu Lokwa Arnold chef ya chefferie yango asali bilan ya 5 personnes oyo babomi na ba criminel oyo pe moko azali blessé. Même pourquoi oyo babomi 3 personnes pe ezali na 2 blessés mais malheureusement na tongo moko ya ba blessé wana akufaki. Pe na nzela ya retour bayaki kokuta na lisusu na habita moko oyo azalaki abattu kaka na ba rebelle yango. Donc esali bongo 5 personnes oyo babomi ndenge atalisaki. Na tongo ya jeudi 7 octobre manifestation moko spontanée ezalaki organisée na Nioka non loin ya Rimba esika oyo drame yango esalemaki pona ko protester contre ba tuerie ya ba civil na partie est ya République démocratique du Congo. Na bongo militaire moko alingaki ko faire passer message na ye de force na véhicule moko vu que nzela ezalaki barricadé atiraki plusieurs balles en l'air pona ko disperser ba manifestants. Moko nakati na bango azalaki touché par balle pe akufaki sur place quelques heures plus tard. Ndenge même source oyo etalisi société civile ya Mahagi oyo a livré même bilan a condamné ba tuerie yango pe a formulé une série ya ba recommandations pour na amélioration ya situation sécuritaire et sengeli to accélérer pe les sous processus ya DDRCS sinon tozala toujours touché awana partie est ya mboka na biso. Cette fois-ci il faut que tout ezala même na banquette oyo ekozala na niveau international pour na to luka ndenge nini ya ko retrouver baye oyo bazali ba hauteur ya ba acte oyo pe bazali ko andeye territoire na biso ya Mahagi. Lisusu esengeli surtout ko renforcer ba autorité nommée pendant état de siège oyo na effectif militaire pe
pe na ba matériel ndenge a préconisé Innocent Wabekudu président ya société civile ya Mahagi. Et sengeli konote ke ba attaque ya ba miliciens Codeco na ba village pe ba localité ya territoire ya Mahagi est commis de plus en plus récurrente depuis mikolonio so oyo tozali ko constater. Donc ba kondibo cha maye le côté wana po état de siège et comme effectif pe kimi a solo et zo na partie est la République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Kaye ya OP stylo Simba toujours na terrain ba nyonso oyo nanu bazong si ba na classe te poto ebike ba na mususu ba bazonga lundi oyo bo weli saka déjà na ba boutique oyo ezali ba kona bino po ezali ba produit ya qualité pe ezali ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desité. Tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinées, tozana pe na bakaye à 12 feuilles quadrilinées. Kobo sanate, tozali pe na ba stylo Simba ezoko ya ezokoma, tozana ba stylo Simba ya bleu, tozana ba stylo Simba ya rouge, tozana pe na ba stylo Simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula auto bakisi, toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Motuna ya lelo ezali boye mwasi oyo azali marié légalement akweko kende fête moko ye moko o bapesi invitation ya Singleton Hervé Zaka pe merveille mobende bapesi so ba détail ndenge ba congolais ba réagissaki na micro na bango. Ba marié baza batu oyo baza uni na lien conjugal selon ba loi ya l'état to pe église bango mibale bakoma mutu moko wapi mobali ndi azalaka chef ya famille yende mutu apesaka ba loi pe ba ordre kasi mwasi esengeli azala toujours obéissante pe azalaka toujours soumise envers mobali na ye mwasi ya libala koki kozwa ba décision te to pe kobima kotambola tambola sans pourtant prévenir mobali na ye to pe mettre yo au courant. Mwasi ya libala akoki kokende fête te ata ya famille to pe ya ba relation na ye sans que azala accompagner na mobali na ye yango biso magazine KNB News to tunaki na bakino soki ezalaka malamu mwasi ya libala akende fête sans mobali na ye. Oui, eza mabe po déjà mwasi déjà soki babali yo oza déjà sous ordre d'un mobali po na yo kokende fête yo moko te sans mobali azala. Il faut soit mobile, il faut autoriser. Deuxièmement, ils allaient mouton appelle sur invitation et bien qui sont déjà mariés, et déjà qui sont mariés, il faut appeler son couple. Parce que ça dépend de l'attention dans mobile, ceux qui sont disputés, là, ils continuent au kende. Mais yo moko vraiment qui au kende fait yo moko femme mariée pour l'anga vraiment ils ont mal à monter. Pour fait ils ont pas place moko, tout ça dans deux parties la fête. Kolia après qu'on y a dans l'ambiance l'être comme un moment ambiance c'est kobina bakambo ebele bele kuna siko yo za femme mario ki ndeza ba muso babanga ba sa ba tuté lero ke ngona mbali muso ko senga obobina omweteke ko za mala muté donc moi ça ko kende femme maria ko kende fête yé mo côté sina comment yo vandi na ngai ko kende fête samana fête le sika oyo ezala kutu mobali kutu la ba sorti muso za ko bimina mwasi bokei fête
Mais moi c'est que suba bato musuba basiba langwe mwana la besoin déranger bon ce que yo zate sur la ndenge ni moto ba ko zetu la tena bon conseil na ko pesa la base ndenge wana za esala makati za mabe même na misu ya nzambe même na misu ya bato elakisi kaza mwasi libala te mwasi na yo te azalaka na babiro na ye misusu mobali na mwasi soki deja baza na ensemble bazovanda na ndako moko esengeli mwasi asala nyonso o mobali na ye akoyebisa ye akoki kokende ye moko te parce que comment est-ce que mwasi akoki kokende na fête pourtant que aza marié fête soki esengeli akende fête esengeli invitation wana ezala couple soki azokende ye moko soki azokende comme célibataire et non comme la femme mariée soki akeye moko d'abord de 1 mwasi tobengaka ye aza être faible soki azokende ye moko akoki kokende kobima na mibali mosusu kuna mobali mosusu akoki kokende kolinga ye tout en étant mwasi ake kokoya mpe na bolingo na moto mosusu mobali na ndako azoyeba te eza baconséquence oyo epermetaka ke mobali apermettre mwasi akende fete ye moko te conseil oyo nakoki kopesa na bandeko ya basi oyo baza na ndako ya libala soki bainvite na fete moko ke asengi bango na invitation bakoma couple baboyi akende na fete wana te mwasi ya libala esengeli azala sous ordre ya mobali na ye soki bainvite na fete esengeli asenga na accord soit mobali soki aza empêché autorisé ya kende wana koki kokende facilement mwasi ya libala akendaka feti ye moko te ezala feti ya famille to pe ya barelation na ye soki bapesi invitation wana fo ezala couple po ye aza mwasi ya mutu kasi soki mobali amoni ke aza na temps te akoki kopermettre ye akende ye moko kasi po ezala na permission na ye wana nde eza kopesa lokumu na mobali na yo Kinshasa eleki partout. Première victoire ya Léopard ya République démocratique du Congo oyo wapi bauta ko niata équipe ya Madagascar na score ya 2-0 et salimaki mokolo na stade de Marty na présence ya premier sportif ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bolanda. Première minute pour ce Léopard ya République démocratique du Congo va s'imposer devant Madagascar na score ya 2-0 mokolo ya lobi jeudi 7 octobre 2021. Ezalaki bongo na match ya aller ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 oyo betamaki lobi na stade de Marty ya Kinshasa. Deux buts ya ba fauve congolais ezalaki inscrit bongo na Shadrack Akolo na 35e minute pe Dieu merci Mbokani na 80e minute sur penalty après faute moko sur Shadrack Akolo. Na victoire oyo République démocratique du Congo a occupé sikoyo deuxième place na classement avec 5 points azali sima ya Benin oyo azali na 7 points pour être Benin a s'imposé en déplacement na Dar es Salaam devant Tanzanie na score ya 1-0. Tanzanie pour na ye a zongi a commis 3e place avec 4 points pe Madagascar azali d'office éliminé na course après défaite naïe devant Léopard et la République démocratique du Congo azali bongo na 0 points. Et c'est qu'il faut noter que match oyo et betamaki na présence il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ministre ya sport et loisirs kutu na suka ya match président de la République akendaki tina vestiaire pour na kokende ko féliciter ba joueur asololaki pena entraîneur ya Madagascar pour na ko talisa bango ke match ezalaki kitoko pe fair play salemaki donc a sepeli na prestation na bango pe na ndenge lisusu Léopard a gagné match yango a féliciter ba joueur pe a souhaiter ki bango bonne chance pour na match ya dimanche oyo ba ko beta na Madagascar. Et c'est que Soki coach Hector Cooper a tchema ile makasi et qui a gagné Madagascar wana torokoma ba premier pe sur les deux matchs où etikali contre Benin na Tanzanie ce qui to beti kitoko c'est que bisonde tokozala ba élu na mondial Qatar 2022 pour tokozala premier na groupe na biso. Bonne chance na ba Léopard et à République démocratique du Congo.
Kasi esengeli koyeba ke côté pe ya 27e édition ya l'Inafoot basalésien ya complexe sportif Don Bosco bango pe na côté na bango ba s'imposaki devant formation ya Blessing ya Kolosi na score moko ya 1-0 match yango et s'inscrit dans le cadre de la phase aller ya 27e édition ya championnat national ya football Ligue 1 au Ibitamaki PK Mokolo lobby jeudi 7 octobre 2021 na stade Mazembe na commune ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Unique bi ya basalésien ezalaki bongo marqué na Gloire Mujaya na 22e minute. Pe bi yango nde permettre na ba poulain ya coach Eric Chibasu ba garder invincibilité na bango na édition oyo ya première division ya football congolais. Kinshasa et l'équipe partout. Ba congolais pe ba sportif oyo bazalaka awa na Kinshasa ba réagir par rapport ya prestation ya ba Léopard. Pe ndenge nini match oyo et se déroulaki lisusu ba pesi makanisi na bango mayele nini esengeli na entraîneur atia pona ko réussir match ya dimanche oyo ezali retour na Madagascar. Match contre Madagascar ya retour oyo tokobeta dimanche ezali match moko sans enjeu. Pourquoi Madagascar a poli 3 défaites. Alors yepona yewana et comme match beta mapena mbongo équipe nationale na biso bato bazana nini wana ba manager ba ye ba le beta makana mbongo victoire pe ba somba kayango pour ceux qui te jouent 3 pour ya Madagascar to comme na 8. Alors maintenant sika to sali effort de match éthical to se qualifier malgré moninga oyo Benin a commis déjà na 7 et n'empêche aussi pe Zambie Tanzanie a peut gagner. Bah comme 7 biso to leki na 8 dimanche wana. Alors deux matchs éthiques, to bandele ni to manœuvrer mais président Telema tela lobi tango Telemi aye to che débit. Et ça pourquoi parce que bana ba ko mouiller mayo ba moni papa azana sima. Alors à Telema ko kombo na yeke ndelibuso. Bo to ko loba keza que no entraîneur asana ba recherche atana ba équipe mususu. Comprendre? Alors, tu as petit moi à manier mignonne. Moussous peut trouver Fabrice Ngomazwana. Ça va jouer Moussous quand même les bandes. Pourquoi pas absence à méchant que gouvernement ko jouer rôle à Makassi te pour n'engager Yacob en septembre. Il y a pas jouer pas rôle à Makassi. Et lié moi à Makassi fallait à sa place. Mais tu dois comprendre présence n'est pas mon anaté. Mais tout sur le cas médias nous les accanes tout le monde tout le monde room na kacha terrain. Tout le monde on est tout le monde est tout bas moléculaire mais c'est jeu tout le monde que soit ça na milliers bazar na 10 c'est dit bas les autres tournois senti que équipe les autres bêta bonjour et toi quand le que tu as qualifié est-ce que équipe ne bêta mondial et là moi vous devez risquer de 18-0 et c'est que score moko oh jamais été ça na kata na football mais et puis ba jouer bazar ngo bon question que des cerveaux motégiz na uta makasi ba ko intégrer équipe au salaire parce que bakambo azana en position na ye azosala musana ye mbokanya azosala musana ye après quelques absences ya défenseur nani Cicéron et celui qui est sur na retour à Robert net et bien noté mais baje baza bon mais milliers de terrain mo dobozo ma équipe non équipe ezate ngana bon jeunesse ngana beta bale o wana ezali équipe té surtout kutana na ba équipe vraiment structurée toko lokotango ya lokota équipe eza bien té milieu eza bien té mutu sami azoko kate joueur na bino pe mukoko soki mukoko nani oyo nani otobengaka soso ayebi ko organiser GT équipe eza té to courage na féliciter nanu président de la République Fachi ndenga à disposer tant na ye akena stade présence quand le président m'a motivé bango makasi de te retia bimoko wana oya mi balé je suis franc eza bien lokuta albitre na pesi biso ka cadeau puisque joueur wana ko yakine yemoko personne ne l'a bousculé mais né ba ba solo la kana argentin na ba yebisa ye a formé une équipe té pour na babu en tout cas babu na biso ezaki normal donc premier but ekotaki tout le monde qui na petit carré ndenge jeu salemaki et akono aibi na ko finaliser ngo na kati ya poto ya penalty ezaki indiscutable et to remercier pe na présence ya Mbokani to kosenga pe na ba joueur union so ba na kozala toujours na tempérance maîtrise ndenge Mbokani baki na côté salobi vous savez que vous allez tirer les penalty et ko kota donc ils a ko lenga te ko calculer te en tout cas
dans l'ensemble tobaki na kosepela pour na match à lobby et puis to souhaiter bango ba succès malamu na ba rencontre tikali pour cette fois-ci te batako kene pe na Coupe du Monde. Ko informer bino ezali devoir pour na biso to sepela ki mingi ndenge bezalaki ebele wana pour na Rolanda édition ya mokolo lelo KNB News édition ya vendredi 8 octobre 2021 on a plaisir ya ko présenter bino yango kasi na pesi merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazali ko accompagner biso na musala oyo rédaction ba warrior ezali toujours ko continuer ko sala musala kitoko na caméra oyo Peggy Ilunga Mpanzi boy Hervé Zaka double pomo na régie Papa Timothée KMBP merveille Mobendende akombelaki édition ya mokolo lelo toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga lobby Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino